Bible elobi na biso ke soki bato mibale basangani babalani bakomi bato moko. Nako profiter na occasion oyo pona ko souhaiter couple Olomide joyeux anniversaire. Mon grand frère, lelo ezali mokolo oyo mama mi abotaki yo. Osali mbula na absence ya bapara na biso bakenda na lieu de repos. Eloko na kosenga na yo zala motema munene, zala na kondima ete Nzambe azali. Parce que ezali facilité na biso bato ya mokili. Lelo moko bandi ko reconnaître yango ki moto asala plus de 45 ans de succès. Il a kisi ke Nzambe azali na kati ya misala na yo. Tika mokili loba kisi boye meloko Nzambe aza kati na yo, succès na yo ekokela bobele liboso. Nako profiter pe na occasion oyo ya kopesa moke message na semeki na ngai Mama Cindy Olomide. Batela mobali na yo. Batela mobali na yo. Kanga matoi. Bato ya mokili baloba. Me baza Nzambe te. Kombo ya Kofi yebani mokili mobimba. Na bato ya mitema malamu baza ko approcher na bato ya mitema mabe. Me mama yo zali wana pona kobatela ye. Zara lokola mama mi tanga botaka ye alingaki ngungi aso aite abane ko zipika ye dra soki ayoki aningali moki alamuki po apesa ye eloko aza nango posa. Zara lokola mama mi epa ya Kofi Olomide. Kulutu na ngai Kofi Olomide namoni bolingo oyo kulutu na ngai azalaka nango na bato. Yango na kulutu grand frère na nga mwana papa Charles Agbepa Mumba, mwana Grand Équateur, mwana ya Ubangi, mwana Kula Pitolo. Lelo eza mokolo na yo. Mokili mobimba sika totambolaka miziki be ya Kofi, ya Kofi, ya Kofi. Nzambe azali na yo. Nzambe azali na yo pe ozali na longue vie. Nzambe akopesa yo longue vie. Oyo nyonso baza koluka yo bakozwa yo te. Vanda na bolongani na yo Mama Cindy, kimia ezala na kati ya couple na bino. Nzambe abatela pe bana na yo oyo boti bango na mokili. Eloko oyo bana bayebaka te. Biso ngai ne pratiquement leki no na koli na séminaire. Yezu atikelaki biso be liloba moko. Tosa baboti, tosa tata, tosa mama, bango nde bazali banzambe na yo awa ose. Yezu alobi lisusu
mwana oyo akotosa bapara na ye te akozala na longue vie te na mokili oyo ya se. Po ozala na longue vie tosa baboti. Tosa baboti bwa yo ndio okozala na longue vie awa na se. Jeunesse ekosa bato te. Totosa baboti, totosa baparent. Kulutu, grand frère Nangai, Kofi Olomide. Ozali parent, lelo eza mokolo na yo, fungolela bana nyonso motema. Yango wana, tako profiter na occasion ya lelo, na souhaiter yo ba bon anniversaire, na souhaiter pe madame na yo, Maman Cindy Olomide, bon anniversaire. Esalingaka pasi, parce que nazali si placité, nazali na mobembu, mais dans quelques heures, nakanisi tozokutana, to partager moi champagne. Merci beaucoup. Zambi apambola yo, lelo ezali mokolo na yo. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali, to misala na biso ezali, kusala électricité, kusala construction, kusala misala ya ndaku, ozana posa ba installer le DSTV,
oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndako oyo olingi oza na posa ya industriel tozali wana pona koservir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neolife. Comme on est trienen, tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango azan 120 capsules na kati. Trienen na sala amin. Premièrement, trienen yo, ils ont pour nous tenir sur famille là à tous en bonne santé et aux malades ou qui consommer trienen. Trienen a un produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade de ça que tous ont malade ba maladie chronique que zotungisa lelo mokili ekufa ndenge nini ekufa na biloko tolia ba ngreshi ke tonzi na kati ba biloko tozolia bataka bakisa ndende na misuni bataka bakiso ça ke bomba misuni na bango tamulai na ba fruit ba veg biloko nyuso tozolia tonzi na bakisi na kati yesu koyo ayeko aye ko tant tozolia biloko wana e bomeli biso ba cellule na santé na biso de salami ke no to komo zo maladie auto suto e komi lelo ba nyoso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka ko lesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufa ki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela komi en bonne santé nde pe ça ke ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to lia qu'à chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola rapé makila à sokola biso makila tant to mele makila na biso sokwami ba cellule na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya quoi sobe ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme lia ka pour bomwe tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc trienne ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladi nyoso santo sanango ça to c'est la trienne asa bena bien pour la santé mutu nyoso. Donc ça on a pour
problème nyonso santé ezoderange yo so amana otanga bakombo esalaka yo na bosala misusu ozala kuna obino yango ozango mpona maladi na nga te namela te eza mpona problème nyonso tana babi nyonso alors soki obengi biso na numéro na nga soki osali so whatsapp 078 naza na Cape Town Afrique du Sud obengi na 078 948 648 D okozwanga na WhatsApp osali nga message to voice expliquer nga maladi nyo zango na comme ça poso nyo tanga moko na obosana comme ça na ko yebisa yo oko utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele soko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otindela yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment eza bien pour la santé yo ozala ba fatigue chronique milelanga ye booster énergie muto amela trienne aza muto aza na bandi na âge à 12 ans mata amela trienne ya bana eza tozala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka trienne na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya trienne luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo trienne ou bien otindelo ku na expliquer yo trienne ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso soki po comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga trienne noyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki olo dépenser na traitement milai to zana ngo pe kuna memelika aye pe komi bien juste solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo trienne dala nga nazobela te mela kango ngai eza funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabela to tafuno ngai abela te mais c'est la kani na simno ke na zobela te tunyo somela abon attendez salé soki ozingai soko moni ke no ngolu zabiso pe facilement ataka na chaîne yo talela biso yo soko luki biso zabiso facilement a produit triétor en produit Neolife Neolife c'est un produit naturel ma produit ça produit naturel eza bio maman ma produit ça t'aimer belé lukanga pour maladie nyonso au problème terre bot babo tarate au problème libido koto papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida esi la te me komisa mutamona na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soko melepe ba mama balinga na bango chokote ba mama balinga chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a komisa te na o kitoko le kwa ya ba bébé a ba bouton ezala te azosisa ba bouton a comme ça ten kitoko on nzoto santé ekangami yaka sumunene tozoli ozomela nous avons pe bien mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azobongisa pe kisotaka tant kati ne so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambo triennel solution luka biso partout la numéro na pesi bino to na chaîne nota ya biso to so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chekuta na oyo